na moment que on a été na basa la buzoba. Au moins na muto ba ni retour, les retours. Que l'Éternel envoie l'esprit de retour à tous les maquionistes. Ceux qui ont maquiona, retour et calme, et c'est réveillé. 42 verset 10, on est entre parenthèses, on répond nos bateaux. Bible Baboui. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguiez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Babi, chantez à l'Éternel. Chantez à ceux qui n'a Z. Sortez à classe, pardon s'il vous plaît. Chantez à les conjugué d'impératif. Impératif indique l'ordre. Ça veut dire que c'est mon béco. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, ça ordre. Et 15 000 francs confirmant, non? 15 000 francs, bon, Moukebo. Bon, bureau. Bureau, vous avez un bon côté. Bureau, vous pouvez faire un bon bien. Il y a un réveillé. Mais oui, les Arabes ont. Il y a un message sur les Alibouis. Bateau va se bien en live. Oh, docteur Patrick, il a la mort avec la télévision. Amélie Bissot Bambongo. Allez Bissot Bambongo. Comment il a la télévision. Alors, il y a un nom qui a apporté mon magique. Mon écoute. Olengit. Au petit monde Amélie Mao. Il y a un autre monde. Azul Mongonayo. Azo travailler sur le Mongonayo. Pauvreté aux agues dans mon liboso. Les agues mouquées. Elle a 10 degrés. Tout est comme à 100 degrés. Et qui t'en a pas non à Bakoko Nayo. Bazabu distraction à l'Ikamouni. Kuna na bazabu, ndeko bimisela biso, bajen tala, batala sika, na ba nouveau cantique. D'ailleurs, nous na ozala parmi ba parolier na mukesa ba banzemu na mazabu. OK, yokani. Parce que ba mise chrétien belé oyo, ba imba banzemu nanga. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais il y a le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous.
Mbote boye imalamu na émission na bino ya analysons tous ensemble o ezali bongo présenté na Sarah Tola mwana mboka blogueuse influenceuse na bino tozalaka toujours na docteur Patrick Béni du ciel le prophète Mobikisi na ye longo toko analyser sur rando na kibonkolo rando ba pasteur ba compte à rendre na ba cher tokolobela pe makambo etalima ba miracle ya mankionezo ko bakaka ba prophétie na ebite tokomi na année ya ba prophétie to nini tokolobela lisusu dossier ya Zawadi alingi kotika biso te Zawadi aeli biso bébé Vaseline aza na zemi donc sans plus tarder je dis un grand merci la batunion stubo la Zawadi nani ata vocal action mwende litola salon émission liboso na simate liboso tokolobela pe nzembo wana awa na docteur Patrick po yaza musai na nzambe toko bombe loko te makama basai na nzambe nyoso ezolekana na réseau ba scandale na baska prophétie nde prophet match ya RDC pe prophétie ngo eza ndenge kombe match ngo kombe kuna tozozela basai na nzambe pour répondre biso. Donc merci beaucoup na ba sponsor nanga Majabu Gospel, merci na Azir, merci na J Magique Adassa, merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na maman Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos, merci na papa Diego Milito, merci na Tata Poe Fapekato, un grand merci na Jenny Beta Industriel, moi si à Pembe, un grand merci na président Charles Tamboué. Pourquoi pas na Sol Mbemba na ba commentaire, na ba fana Makiala Kumba, Ozia Massamba, Rose Bonga, Célia Kikela, Mama 4R, un grand merci na Bino, un grand merci na Babone na Nganyoso, na président Bébé, Maman Nathalie la présidente, Sarah Abouele, Clara Fikiaou, Dalia Onyema, Eliezer Kano, Pamela Kabea, Edwige Kalala. En tout cas, Bino Nyoso tout, na pesi Bino bambote, Toko Tsamaele na Katia Makambo, Rando na Kibokolo. Ars derrière la caméra, Sorosa même langage nanga, Fungo la biso plateau. J'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, première dame, Nzambe apamolayo. Pour mosala monene ozo sala, mosala ya évangélisation, bazo comprendre forme na moté. Nengo ya marabiso na analysons tous ensemble, réfléchissons tous ensemble, et zakane évangélisation monene o salaka, o zakane tension ko palanganisa sang malamu, batbayeba Nzambe batbayeba bolamu na Nzambe. Nzambe apamolayo, apamola papa Diego, apamola accès pe équipe mobimba aux autres travailleurs na Saratola. En tout cas bokende liboso. Merci beaucoup docteur Patrick. Voilà, merci beaucoup pena bino batu bokoti siko boche la biso ba cœur ba like bo ba émission ya ko partager ka yango. Ba émission ya ko talande yango. Na boyi mutole la nga ya sima caméra ba émission yango. Docteur Patrick boni santé. Santé bien nango na Nzambe ndenge zomona Nzambe azo sunga biso et tozana ba préparatif toujours calamité deuxième semaine il y a mois au avril. Première semaine, deuxième semaine, nous avons 50 jours na biso à prière. Et tous les préparatifs, tous les bons de la nabana nyonso, kolokelo na Nzambe, pour Nzambe akitsa mawa, mokile ko mabi makasi. Vraiment. Merci beaucoup docteur Patrick. Vous avez représenté bassin Nzambe nyonso. Na ebité tobengango temps de la fin. Tobengango année prophétique na ebité année ou à 2022 em subo ebise ebisoteza année ya ba prophétie tondeni année oyo ngai na prophétisaki awa et pas na yo na ebisaka ke no corona ekosila na prophétisaki na biboye ba vol ekozonga na bémission na ebité se souvenir na yebi na prophétisaki na makambo ya ouverture ya finance na monde entier et lelo ezokokisama biso toza ba prophète ya loyenge te mona za prophète ya agitation te prophète ya bamakio te ane baby c'est le plan spirituel moke na ndenge ya ba prophète oyo baza ba occultiste bango mutu bazo bebisa makambo alors Nzambe akotikala Nzambe bako simba bana Nzambe te année baby pour eblo na bango lukuta profession année prophétisa année ya mankioniste année de mankiona année de n'importe quoi
année oyo tomoni ba mitakala ba pasteur bato bazaki ba série oh Jésus oh Seigneur oh le bon berger ba bolumu na bango année tomoni que non ba sœur en Christ soit disant ba secrétaire à pasteur nzokande ba osala mitakalogie soit disant ba featuring na ba pasteur et suka na mutakala et suka featuring ya mbetu et tout le monde makam ebele to ko remarquer pe que no année yango ba pasteur ne ba okoya nzokande ba ninga ba pasteur bazana sima na ba politicien donc okoya nyonso ba pasteur eza ba politicien na ba ninga ba pasteur to ko remarquer makama makiona batu oyo bakoti na makiona bazo sala makiona oya mikolo oyo nzoka baza ba pasteur ba PD nzoka baza ba pasteur oyo bayekola ki pe mama makiona ngo bien te siko bazo sala makamba ngo et comme ko reverser donc nzambe abimisi bango na polele donc année yango za année benda ba makiona ya lukuta makiona eze loko nini définition makiona ngol ba lukuta so bazo ba makiona za terme oyo bango na bango ba prophète ya lukuta ba lubaka ba code neni ya obeta makiona wana te ba yibani mundi moya comprendre exacte donc makiona laksi lukuta na kata makiona eza na phénomène ba bengi CD laksi neni na kote pa na yo ozana bandimi kuna okoko pesa nga koma mundimi moko boye mama Maeva mama Kiliko Angel azana ba mitukani azana bambongo na ye sikoyo tanga na kote pa na yo opesi nga kwa CD moni eza déjà ko ba enregistrer déjà ngata na ko yana oh Jésus nzambe asarazo sala nzambe asaraza na bomoya za munene nazomona Kiliko Angel nazomona havana ka place tel hazana mwana commune Preston azabu malmo Kiliko alenge sikazali nengo za wana okoseme autant mama na yo azaboye mama na zabu malamoko pona nini CD pona ko benda mbongo ko intimider mundimi wana mbongo wana ba okabolango mbongo wana pe siko kumona pasteur makiona ayoka ka mutema likunya mbongo ko mape $1000 ayoki posa amela pe muninga pasteur nde mona ba pasteur ba ayoka na te pasteur na banaka ko te église wana akozonga lisusu te po ba yoka na kate mon cher ngana coopérer bongo te ngana travailler bongo te oh yo coopérer bongo te yo travailler bongo te ndenge nini musango komi ndenge wana non to sala ka nzambe gratuitement nzambe abenga biso ya ofele to sala ka ya ofele li foot na nzambe ne mutafuta ka biso so na lettre moi sapat bo nzambe nde bible zo ba que non l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel ce qui l'ont les pécioté au rejelo monter l'on les ali nzambe alors to sala ka nzambe Pierre alobaki totiki nyoso to landio est-ce que Yesu afuta ki maman sur place wana Yesu boko zwa au centuple ngo ba ko zwa ngo sima salela na nzambe na bosolo alors makiona wana CD ezala makambi bele na kati wana expliquer biso pena en tout cas le to vandeli makiona po bato bela parama ba comprendre tout mon pasteur pétage pas obeta tolo likama makiona mais ayo expliquer ngo ye obeta tolo te parce que ye azali premier ya makambo ya pétage premier ya makambo makiona donc ba sel makiona na série wana bat batimbela ki na makiona te ba sel ba miracle bat bazaki na nouble ba laki fou bazoe baté ya comment reverser baninga a pour reverser bon moni soki muto akoye nde ba no reverser baninga soki muto achité nde ba no reverser baninga so simba ki anga reverser soki simba ki anga reverser te moni lelo ba komi na soni misala basala ki yango wana tala bia ko lobelo ko mokote parce que biloko ya sali ba pétage ba makiona yango eboti bana o lelo ba ko samba ba ndika il est le père des maquillonistes as exemple à suivre te OK donc ye papa pétage là le père des maquillonistes le père des maquillonistes il est parmi les pères des maquillonistes parce que ba père ba maquillona bazé belé ozomona to sambela nzambe na bosolo soki nzambe apesi prophétie te ngai ni nazalia so nzambe apesi prophétie te na force nature te biloko ya koya kotatoni tala match yango ezobeta o prophète des nations match yango loba ke no to gagner 2-0 to combien loba ke no joueur tel muto akotia bi
joueur tel à Kobukana. Joueur tel. Namoni joueur tel à carton rouge. Parce que équipe est équipe nationale. Ce que le prophète propriété ba lo ba penza. Prophète azam ndengeni. Prophète ayaka osama ka misato. Prophète a un message en Zambé ou va bien que non parole oracle du Seigneur à l'obiango de deux. Prophète ayaka osama la prédiction. Bible so ba que non Dieu est derrière le parole de ses serviteurs pour la prédiction. Et de trois, prophète ayaka ko sa pe message. Ozomona message oyo uti na kati ya parole de Dieu. On a trois sources de prophétie, trois sortes. Alors, ceux qui prophètent des nations azali na mboka na biso ako pesa nini to gagner nini ba jouer mais au moins biloko na ezati et toujours ba biloko mo n'importe quoi na kati ya mboka na biso. Alors makiona ebomi mosala na Nzambe. Ba pasteur ba ko prier le souté. Attends lui que nos 50 jours de prière a prier na été. Azakuna azomela masanga. Lelo ba pétage ba ko ba biloko mais bango nde baza ba père ya kolakisa bana wana bekiri wana te parce que tozolanda omoki no azoloba ke non baza bana na biso baza ba petit na ngai babengaka ngai babenga ko lelo te babengaka okala oinitiaka bango tala mbuma misala na yo qui sera frappé toi l'initiateur. La Bible dit on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Yo mutozaki lokola berger ya ko encadrer makiona tala lelo okozwa frappe ya Nzambe. Nzambe andi ko beta o malembe na kosenga na ba serviteur de Dieu na kosenga na ba pasteur boza na patience ata Nzambe abengi yo Nzambe akoya ko visiter yo pe omoni Moïse Nzambe asia ponaka déjà banda bo mwana na ye Moïse banda bo mwana zubi tumba ke na ndako Pharaon 40 ans ake na désert ko vendre pas Jétro 40 ans na 80 ans Nzambe abengi azongi lisusu mais Moïse amekaka abikisa hébreu a sauvé abomaka égyptien et simbaka te po tangu ya délivrance nanu kokaka te ozomona il a fallu la 40 ans plus tard encore akokisa 80 ans pour Nzambe abenga apesa mission officiellement soko mikoti sina musala oyo yo moko na makasi na yo okokate soko mikoti na musala oyo pour ozwa mbongo ozwa renommé ozwa succès okokate okoumela te ne yango ezotinda bato bele basala babiloko babingi makiona bato bele bakomi ba pasteur pour bakotanga théologie théologie eza mabete il faut au préalable Nzambe abenga yo ozwa d'abord appel vertical Dieu qui t'appelle et appel horizontal tes pasteurs, tes parents spirituels, tes pères spirituels, tes pères de la foi, si vous voulez, bah confirmer ministère na yo, nena simotang ba théologie wana, pour na koyeba éthique déontologie, ko fandi sa makamunyo sto o singil o loba. Oza la pasteur pétage te, au telemi na cher, o ba niko ba n'importe quoi. Ba vie à batou ko régler ba compte na kata cher. Wana ezali immaturité spirituelle. Ba bienda komi IGF ba pasteur nyonso. IGF ba pasteur na ndeni na ngwa komisi IGF. Oh, ma komi IGF. Na komisi IGF. Oh, oyoka Olanda ke journaliste oya vandi boya komisa mutu IGF, ye journaliste na za pasteur. A komisa pasteur a komisi IGF. Et ko ça maté ezali pétage, ezali makiona. Ezali buzoba, ezali recul, ezali procrastination. OK. Ezali buzoba. Est-ce que un journaliste a comme sa pasteur a comme no yé azali censé ya ko vérifier ba pasteur mususu par quel thermomètre à mesurer qui spiritualité naï tozo mona ke non ndenge zaboy batongo ba pétage l'église na bango zo sila elongo malongate maté ya malongate bonzambe te jeune te prière te ba otianzema mukili azobina ba alo mutu abongo a diriger pasteur wana tingai. C'est impossible, pratiquement impossible. Ngana luba ngana simba kisite, ngana sala makio na wana te, ngana mukio Nzambe pesa ngana se contacta nango. Sa makio na iloko moko te. Biso to sambela Nzambe. Mena oki aotelemela Francis. Aotelemela Francis tatu makasi. Akotelemela Francis tatu. Mais ndenge nini? Parce que ye moko ndenge azalo na zali père de makioniste. Osomon. Batika Moussa na Nzambe. Ya to pese ne trophée. Na lobi trophée ce qui trophée ya père de maquioniste ye abongi ndene sika ke no azwa père ya ba IGF azwa ne père de maquioniste ndi aza IGF na bangwa aza ne IGF ce qui peut azali IGF aza IGF ba to maquiona ya ba to lukuta ya ba to ya pétage ya ba to ya sérieux ya logique po biloko na mutu kwani tinga e kotate elekate e simbate parce que sika azali so talinga ayebi ke non e mekate na garçon oyo
garçon alinga masikité alinga ba vantité alinga blagité ozomona pona écrire masanga omona ngana bakuti wana te ngana melano masanga na nte eza pona pasteur te na mela masanga na nte tangu na zaka païen nano sepa na ngote eza bololo na linga nga secret j nano sepa na masanga te pona siko na comme pas na sepa na masanga te na mela ngote eza pona ki pasteur te pona ki chrétien te au préalable na sepela na ngote mutu so mela bière na lipa eza ki ndoki ngana sepa da ya bloc ngote e banda boni na komi pasteur lisusu jamais donc na quatre blocs na bangona bakomona batoka bisoté bako doit te biso musabité. Merci beaucoup docteur Patrick Tozaka na kati ya Mankiona. Dernièrement tosolaki na yo miracle ya Joël Francis wa sala ke pande kona biso evala koko misayenganga zando ki abimisi bandika alors ndeko wana yaki ko dénoncer après lobi na ngoto moni ndeko wana yesu kolobaki oh non makamba lobaki pona Joël Francis eza lokuta baninga na ba pasteur nde balingi ba détruire a changer sous langage okobenga ngoni te eza lokuta omoni muto amoni bikama na nzambe omoni bongo na nzambe akozate atemoye koto bo atemoye koto te toza bana mikete toza bana mikete mama Sara na lobi toza bana mikete yo pena ndongo za wana omona miracle na nzambe otelemi na cher otatoli bikama na nzambe après oyo changer lisusu non ce que ezalaki makambo ya solo muto amoni miracle akotémoigner à bien mais mutu tellement que non mutu aza na kati ya Mankiona mutu eke no to bapesi mbongo okoloba bokoloba ba téléguider mutu eke no mutu biro na yo esaka Mankiona parce que ba pasteur basaka Mankiona bango mutu basaka Mankiona wana te basaka na biro ya neni bokoti batu eza neni bokoti batu est-ce que vous fondez déjà idéologie batango un temps Biro là ce que ça hors église to ya né. Biro no mo peka ba frère église, ba frère né à côté sa initiation. À côté ça ba idéologie mabe ba boule mabe. Ozomona ba frère ya bongo. Omona que non ba frère ba robongisa. Makambo ba luka déjà bato ba repesa bango aveugle. Comment aveuglement. Yo nous a bobi ma aveugle. Yo nous a bobi ma baba. Yo nous a bobi ma koka. Yo nous a boye okosanza. Bakotia misu balati mutu papex balati mutu na sachet keno sachet ndeza boye keno na sako simba to muma sachet ko toboka makile bimi ba tomate keno mo sa régler sur place et bimi oh la te papex c'est déjà pas tant déjà que nos prières au salma va na kitwa la telmira kaka chikara baba asa tobola ki déjà tant ozo bima na chef no bombe ya aya liboso yo so mutu azo tutuka yo be aka ba to ya liboso poani mutu ya liboso sani Beki monsieur Zagaboy, chéri bandia batano vanda. Lokola son excellence, l'homme de Dieu, le pasteur Sonic Kafuta Rockman. Tango atiaka na stade de martyr Sara plein aw. Atelemi bandimba bandia. Ozomon. Siko muto azobi mamakila kuna koya wa neni. Ba pasteur Mankiona, soko remarquer bango. Balingaka mingi témoignage. Nana zana awa mama Sara na zobisa yo. Bana nyonso to na samela na bango en ligne na ministère na ngai. Les surnaturels ministres ba yebi témoignage oyo muto azan Australie asali une année na dialyse yemoko a témoigner alobi docteur le prophète Mobik si tikela ngata na témoigner na lobi na ye o témoigner na groupe awa ou bien o témoigner na privé ozali kamne oloba on a un témoignage na yebi so nezaboy na belle une année na zalaka awa malade ya bare dialyse nzambe abiksinga na bimi na hôpital magam na oloba bana nga mulimba yebi makambo bien mama Solange yebi makambo mama Jocelyne yebi makambo papa Noël yebi makambo so nazo kosa bo yebi makambo bo sala ba commentaire bo commenter na kati émission ya Saratola mama Isabelle yebi makambo mama Bijou na papa fils bo yebi makambo bino bozana Kishasa a bozana Bandal bo yebi makambo na oloba muto atiki meto hôpital bo yebi témoignage musu na zana na téléphone bo yebi lek na ngai cousin na nga propre azan hôpital awa babi kanu nisa malade ba rien dans espace il y a 10 heures du temps so ma soube bimité azo kende to bonde na bino na prière 21 jours moi mobali wana abiki na minute azo tamula na tina be image na statut na boyebi to boyebité ba yebi nzamba sa la biso dans le calme et ça va te belle bonne solution bonne guérison mais pour des raisons
ya kobata mutu musu aza mwasi ya bato mobali ya bato est-ce que faut atinda image na ye alors mutu obandi koloba otendekeza bezali na ngai te bikamona eza lokuta après ale bovandisi su bureau bosusu mbongo bopesi mutu wana tala pasteur so osalimaki ona bareve esa ndenge wana kondane bato ya bureau na yo basakai na yo te basimisi otouche te ozwi oluka nzambe na bosolo te ozwi nsima na otouche ovaa nami mais après toomona lisusu quand même jo wana achangeaki langage aye su na 3e langage wana siko na émission lukuta alobi lukuta émission wana asalaki yango na se ya menace baolaka ye liwa nana olaka liwa prophète nabi makambo nyonso tu lukuta ezolakisaki no na ntango ya suka basakola ya lukuta bakobima non aye kodénonce nini premier tour ntango ayaki alobaki miracle yaki lokuta deuxième tour aye koloba te ezalaki lokuta te miracle yaki ya solo bato bafuti ye mbongo mpo balula maloba troisième émission aye koconfirme première émission alobi pasteur Francis mutu azomenase ye kasi nazobeki na ntango ya suka basakoli ya lokuta bakobima bakotatola kombo na nzambe nde yesu azoloba boye dans les derniers jours plusieurs viendront à mon nom Seigneur n'avions-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avions-nous pas prophétisé à ton nom? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Tala, ezala bato musu bazana numéro d'ordre ya lola te. Bato musu ezana benga bango te. Oyebi ba américain ba bimisa bana musu ba sa bona ba insémination. Bana ngo bazanga pitié. Bana ngo ba Poutine, ba ko boma mukili. Ezana bana musu ba para ba no bota te. Eke no ba para ba kenya na ndako nganga. Ko zo bato ndengo wana. E banganga ba pesa ba para bana. Bana no bango mutu ba na carte évangile ba sa n'importe quoi ba makiona. Na biloko ba pona ko bebisa évangile. Susi na bango eza nini? Ko salir biso nyoso tu ba pasteur. Na mapena malamu to yeba na lisusu te. Et puis bato mususu ba jara ndengo wana. Baza bato nzambe benga bango te. Bazalaki awa na nini oyo. Na nini na ponga bi. Kolakisa misabi tali sa chance baotia ba photo wana tali sa chance kosa ba bloko ba mbikudi ba limwe bango nyonso d'un coup ba komi na kati église ba komi ba prophète tuna ye penza ndinga zawa tuna prophète penza o soit disant prophète onga prophète pétage tina prophète amkuseleki na bango suka tele mise yakali na plateau tuna ye nde na zabu ngai docteur Patrick na lati sous-vêtement couleur akoloba te na lati sengla couleur nini akoyeba te ceux qui n'étaient tapé à côté ou bien tâtonner. On a sous-vêtement couleur rouge par exemple, toi à blé. Bon, comment papa n'a pas papa n'a pas botamara wapi. Prophète tel mi c'est tout ne va question, tout ne va à quoi répondre te à silika. Bien la prophète tout un prophète boy boy à silika. La meilleure prophétie c'est la parole de Dieu. Peuple de Dieu boza wapi. Pourquoi vous lignez sur le balanzam mettez? Pourquoi vous se contacter dans le balanzam mettez? Prophétie ba pe sabino baton ba sambe la kate. Et puis na sabino bat bo landa biso. Prophétie ezali parole ya nzambe. Est-ce que nzambe alobisaka n'importe comment? Attends maman Sarah ndenga zalia. Surtout ne peut mituna mususu ata journaliste. So pas lingo répondre ta répondre te. Maman Sarah lobanan. Oh, nzambe azamu ninga mutute ko lobisa ndengona. Non. Nzambe alobaka na tana e, soki likambo ezali. Ozo bengi nani obengi nzambe. Et puis c'est un esprit. Oko commander ndengona te yo muta mukili. Prophète Laxinin na hébreu nabi. Nabi Laxin la bouche de. C'est lui qui parle à la place de, un ambassadeur de. Donc avant que la bouche parle, il faut que le cœur et la tête commandent. Mais le prophète a la tête et la bouche, comme et le cœur, qui représentent Dieu. Ils ont commandé, mais ils ont l'obanané. Ils ont prophétie, ils ont parole de connaissance, ils ont prédiction. C'est ça le problème. Peuple de Dieu, baza enseigné. Il y a un biso ba docteur Patrick, tous on la mission na biso na. Il y a qu'est-ce que les dons spirituels, n'expliquer la prophétie, parole de connaissance, parler la langue, ba ye ba nam nengini na ko se fixer. Et puis tant on la mission boy, tout na ba question le roi seul même ba. Prophète na lui expliquer boy. Le roi net mutu moko atuna ki makambo, oh il y a ceux qui chantent l'Éternel et cantique nouveau. Na mona lobby. Oh ils ont verset biblique té, oh ils ont arrêté la Bible té. Tant on évite tout na avec comme qui dit ça. Tant on ça commenter, on peut faire des réponses. Sur une personne verset à 20 secondes. Mais il n'y a pas tout na qui a propos à psaume.
ndenge bato ebele base référera na psaume nabina on Ésaïe chapitre 42 verset 10 on est entre parenthèses na répondre no bato Bible zo baboy chantez à l'Éternel un cantique nouveau na Ésaïe chapitre 42 verset 10 chantez à l'Éternel un cantique nouveau chantez ses louanges aux extrémités de la terre vous qui voguiez sur la mer et vous qui la peuplez îles et habitants des îles. Babi, chantez à l'Éternel. Chantez à ceux qui n'a Z. Sautant à classité, pardon s'il vous plaît. Chantez à les conjugué un impératif. Impératif indique l'ordre. Ça veut dire que c'est mon béco. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, ça ordre. Mon béco né. Impératif. Yamon Atani. Bolimiso verset nin. Na Psaume chapitre 33 verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Dans Psaume chapitre 91 verset 1er. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Banzem wakalate. Ba verset zebele. Dans le tia tembe. Na mutu oyo atangi makam oyo. Azo expliquer yango. Il faut zana na élégance wana. Donc voilà, nzambe nga banzem wakalate. Banzem wakala bayaka yango. Ezo ko neti mutu. Bazo zo nseloka Thompson. Okobaye. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Nous avons que mission inspiration ezali susute. Banzem wakala. C'est un peu ça na forme on nga nevoka ki bat oyo bazana ba question. Ceux qui ngolo zomi et puis papa axe a retiré numéro cette fois-ci et vous avez bien à répondre bango clairement. Voilà quelque sorte makamama qui on a ba pasteur ba BBC. Mais tout ce qui wana teka na ma qui on a Joël Francis ndeko wana mobile vala asale mission alobi bazo menacer ezaki makamba lokuta yata mwana yolo ayebi bakisi te boye boye bafuta ke 15 000 francs confirmant ngo te kolanda 15 000 francs mo mukebo bon bureau bozo lia mbongo te bureau bo pesa ka mbongo ya bien yango RVC mais oui les arabongo so le bureau ele mbongo e pesa ndenge singilité kasi pasteur moko awa akufa na barumbo wat likolo ya loko ndenge wana ayoka na mutu na aza bato ba maîtriser ba nyoka bato bazaka soki neta asali nyoka yokaka nyoka ko ya koti na poche siko pasteur na nobe na mutu wana so azala prière makasi pasteur mo pe akufa pasteur ozena aza na sima stade de martyr asa succès ba no Mbappé wanze mobo succès makasi pasteur akufa na mutuka bona vola pa akufi sikoyo abengisi mutu na nyoka azo sambela bokanga misu mutu na so nyoka na yokela kaye po nyoka za nyama aza kwa mwa oko edike azo ka neke azo ka nyama nyoso ko edike mutu na edike nyoka tindi nyoka liboso nyoka na kati l'église panique pasteur nazo limisa nyoka kanga misu nyoka telmika wana soko fongoli ka misu nyoka ko kotela za nyoka uti na deuxième monde bakangi sambela yena mutu ne wana mutu asko salpe signal nyoka izongi asimi nyoka na koti nyoka na push malmoko pasteur tango asiska délivrance boy église ezo continuer ba communiquer ba musicien ba offrande tango asisi service wana abani ko senga ba père de foi minene bana ba pesa $10,000 ba pazo bimba po moni pasteur asali démonstration pasteur pe moni manga moma ki ona etinda ba basala buzoba au monde a montré nini retour que l'Éternel envoie l'esprit de retour à tous les maquionistes ce qu'on me qui maquiona retour et kanga au rêve et se réveiller au sambwa Nzambe a confondre bango mulima tour de Babel et contre ba maquioniste nyoso bato miracle ya lukuta obotia confusion peuple de débat va insulter bon baza dans les bons bon baza dans les mauvais bien va trouver confusion ningwana la main de l'Éternel ne vous laissera pas la Bible dit si les méchants restent impunis ils n'apprendront pas la justice de Dieu obi kamni salami pasteur wana seng ba mbongo belé mbala moko continue mutuka nae na ML na lobi ML po bato ba talanga o ba bi commune ya Kishasa lingwa barumbu ba bi pasteur wana akufa na vola na mutuka ava kufa sala bêtise ya usana te tanga koti na kata mutuka mbala moko muto nyoka na landi ba yoka na ki $300 wana muto ando pesa mbongo belé
300 ça coûte belé. Mais est-ce que pasteur après si 100 bato makiona bazana mulimu kaya komela batu. Komele batu. Écoutez batu babimi ya ba 10 000. Balingaka mbongo mingi. Balingaka influence. Influence azana mutuka bien. Azana mabasi bisika nyonso tu. Masanga kwiti. Et au salama keno. Bandi ko discuter. Ce que diacre ayaki na mutuka pasteur. Pasteur et nangina pesa communiquer moko est-ce que communiquer ngo penza o valider ngo. Mbala moko atala boye. Mais frère oyo akotra kata mutuka ba discuter pasteur neni. Ata bonjo kango bimiwana. Oh. Ezali miracle to ezali miracle. Pesa mbongo nanga neto kanaki. Esa mbongo nanga neto kanaki. So mbongo nanga tena ko loba, na ko reverser lelo. Oyebi ke pasteur azokukate. Bimi saka mbongo pesa. Muli mama ki oneti ndaka bango ba makioniste, ba yoka kilo ko bimisa mbongo. Mala moko diacre, alima ko bimisa mwasine. Mwasine bisi protocole. Église sil nanute sangweye bani. E panzani pasteur makiona. E umeli sote pasteur wana yeko kufa. Alamuka boye na volaka bo pa akufi. Tala bato bele ba kufa na ba cher. A cause ya biloko oyo. O kufa na pongi. O sala nzambe. O telemi na cher. O teya. O sala lukuta. Pona ko sunga nzambe. Nzambe basungaka ete. Soki nzambe asali miracle te, asali miracle te. Soki prophétie bimité, peuple de Dieu oyo, ba ki nzambe te. Po nzambe lo bakatango nyonso te. Soki alobi te, peuple ba kozela. Nzambe bisi Moïse, yebisa peuple bazelanga, nako kita le 7e jour vers le matin. C'est que lundi ako kita te, mardi nzambe ako kita te, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Nzambe ako kita te, ako kita le 7e jour vers le matin. Donc peuple bakolo batenga no, nzambe kita lundi, kita mardi te. Nzambe kitaka na makasi te, basa sera makasi te. Tala prophétie le bami na Habakkuk chapitre 2. C'est une prophétie dont son temps est déjà fixé. C'est une prophétie qui marche à son terme. Si elle tarde à Tala, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Écrit cette prophétie sur une table grave là, afin qu'on la lise couramment. Grave cela. Donc prophétie tout est bimi. Et il y a comme malé métamola. Il faut qu'on se l'ango. Oh il y a bien le mango ou tu wapi. Donc bato bako betama. Bato bako joa film pa nzambi. Et puis consciemment, na kata conscience, soko osala nzambi na kimia te. Oyebi que no bana na yo. Ole sa mbongo makiona, mbongo masumu, mbongo mabe. Bana ba bonga te. Otia malédiction obebi sa génération na yo. Yo mwasi ya mutu oyo. Yeba ozolia mbongo muyibi, mbongo lukuta. Vi na yo ko bonga te ozana ba problème ba difficulté. Nde omona que no lelo va na libala. Lobi libala kufi. Mubala boya zuma se mususu pourquoi? Yo be mo so koti na kata G. Mwasi ya mokuse, pesa ya mobile ya mokuse. Basa la libala. Moi c'est mon makiona, pesa mon makiona, basa la makiona pour bali ramon. Donc voilà, c'est compliqué na basiona, bakota bager. Néanmoins le pasteur zo non, ça c'est la femme de mon ministère. La femme de mon ministère, elle me comprend mieux. Elle te comprend makiona na yo, elle te comprend na muyibi na yo, mais ce que tu fais c'est du vol. L'état zawapi, la police congolaise zawapi. La police congolaise plutôt. Et zawapi, pour nous kanga bato boy. Voilà quelque sorte vu ma bé au bazo maltraité église peuple de Dieu. Mais la peine zo kamwa bana na nzambe. Est-ce que vous bana na nzambe to bana ya makioniste? Yo penza o moni penza que no makamu zo sala mabu. Aucune église te. Et puis va pasteur va défendre kaka, va combattre nga, va combattre yote, makiona ezo combattre. Voilà quelque sorte, il faut to tele mais la pratique ya boye. Na kat ne langa na nzambe, na kat na musana nzambe. Biloko mabe oyo ba fait étranger o ba me mango na kati église na nzambe pour la détruire et puis peuple de Dieu bazo beta maboko ba linga batwana mais esprit ne epesi moi mvutuma ozana kati mvutuma yeba okelo la terre okeli felo parce que un aveugle a comme na libulu okoko ya kulo kokufa kuna. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick awande bisika toro chité ba prophétie bimi tellement ébélé to anda ki prophétesse mo en direct à Lubumbashi. Copé sa prophétie pour na Sandra Mbouyi qu'il faut quitter Madjabou abimana kati ya distraction akenda accompagner vision mobile nae nzamba tinda ke azala pembe na mobile ne pour ba travailler ensemble na bitoko lobani na prophétie wana na lobi boye. Est-ce que royaume moko ko kabwana royaume nzambe to kabwana mazabe za musala nzambe to musala nzambe te prophétie ya ko bakena sa distraction
On a raison, une bande de jalousie. Bon, bien, Madjab, on va y aller tant que tu vas pas noir. Bientôt, Madjab. Bientôt, Madjab. Bientôt, prophète on azaki wapi prophétesse on azaki wapi tangu musala muninga eboti muma ebandi ko monana ba prophétie bandi ko bima eza distraction mazabu distraction alika munini kuna na mazabu ndeko bimisela biso ba jeune talent batala sika na ba nouveau cantique d'ailleurs ngai na ozala parmi ba paroliers na nopesa bat banzemu na mazabu yokani parce que ba mise chrétien belé oyo ba imba banzemu nanga banzemu nanga na pesa banzemu belé bimawa banzemu nanga ngamu na za parolier nazo proposer papa Roy Bondo ba musicien papa Roy Bondo je vous propose na travail na Charles Mombaya na bima meilleur chanteur meilleur compositeur du Congo na concours ya AMCC couple Buluba baza vivant baza témoin et ba musicien chrétien et belé baza témoin ba makam oyo na RTNC meilleur compositeur meilleur chanteur Moutou a rebi ma premier, il a fallu ça sponsoriser na gouvernement. Charles Mbaya côté na studio. Et Charles Mbaya à côté là déjà na studio. Tant on a ça trophée wana. Moutou ça la programmation frère Christian Litasi. Ouais bête la Marie Missam. Ouais bête la Marie Missam banzemu. Donc l'histoire va changer à noter. Je suis là le coup la parolier, le coup la auteur compositeur pour la revendre ça n'importe quoi. Ezalate na musique na biso ba style nyon surtout je me nomme docteur Patrick, je suis aussi chante de l'Éternel, mais nakateni nous on a mission ma premier. Oko produit, oko sani me composition banzemu, ezana bato bazana badona bango. Badona ngo. Pour ba jeune talent akoye makitoko. Voix, mais texte est bien. Ezana bato lokola o biso nzambe apesa biso don wana. Alors ça c'est une proposition. Mais si que nous na lo bamabe ya mazabu nga na proposer des locaux ya malamu na encourager que non naza parolier bato wa ma premier toza parmi ma parolier et puis parmi bato ba corriger ba texte kosa donc moi na senga za parmi bato ya censure o ba no corriger texte par rapport à parole de Dieu est-ce que vont la doctrine européenne ou sabato pour ba lobaté que non ni mazabu et comme ko mi sabato banzembo za par rapport à la Bible té et vont la doctrine té on est le chose ba problème ça l'équipe ya censure parmi l'équipe ya censure on a déjà na postulé déjà que nous nazareth alors ba prophétie a boyi et ça va prophétie au contraire ndeko Sandra Mouyi abandi lelo te na musana nzambe et puis chose grave tolanda ipe mobali ya Sandra Mouyi za pasteur alobaki batika ka mwasi na makamba mabe ya buzo bate aspria ki pona proposition ya majabu tango yaki nzamba ebisie nazali na majabu tika mwasi na kendo travailler et puis na soutenir mwasi nanga mais toute la prophétesse que toi lobio eza distraction zonga bo travailler na mobile na ba prophétesse non baza prophétesse mo corrompi soko la na simana e molimo mabe soka je mongo te molimo mabe o ezo telemela cantique nouveau eza na simana e molimo ne ngari banzembo kaleza na kati église. Quand Mazaba zo kokisande parole de Dieu, na ba verset biblique na lobiawa, chanter l'Éternel un cantique nouveau. Nzamba zo ngabloka bongo et puis assister na moment oyo couple Roy Bondo et maman Mariam. Alors topé ça bango chance. Les kamuni ne comme ka partout ka bango. Bon soki Mazaba on batiki na bango. Bon sikoyo après batu nyonso, ba vane kimia, ba cantique akala, ba tongo etana, ezo ngeli biso susu. Baba. Banzem baba, un pasteur, on se met na bar, et bête na boîte, bina. Non, il n'y a pas de l'esprit. Derrière toutes les chansons, il y a un esprit là. Ceux qui m'ont dit mon ensemble, et qu'on convainc que bateau bon, et qu'on à bateau même partout. Mais ceux qui non, nzemu, mouton se prend, mais la langue, quitte, comment on a quitte. Mais docteur Patrick uto senga oza na côté censure gospel na majabu mais na poni pe na tuna onzembo a ser na biso zawadi uti ko bima liboso na simate liboso etake censure nako ngai ndenge za boy nanu lokwa neti censure nanu mama wana avanda nanu misa banzemba onengu wana ekota wapi na église nini nani fa beta nani fa yoka yango
makambo oyo nano esami nano ya buzoba nano eza nano ya mobesu cri okovanda te donc occasion mpo nobimisa banzembo na yo noluka babese oyo noluka babiloko boye ya kokwesa basali na nzambe ya kosala n'importe quoi. Ça c'est de n'importe quoi. Tala, la Bible dit y a-t-il quelqu'un qui a des problèmes, qu'il prie? Quelqu'un a la joie parmi vous, qu'il chante des cantiques spirituels? Quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église? Na Jacques, chapitre 5. Banzembo bakbakoye mo fait ça ba cantique spirituel. Obi que Jésus ayemba. Bible so bakino Yesu avana ba yekone ayemba kanzembo moko ya mulimu. Banzembo spirituel ne bongo lisaka batu. Banzembo ba frère na biso ya kalawana. Banzembo nyo tozala posa nango. Banzembo ba couple buloba. Banzembo ya ba frère Morosumbu. Banzembo ba frère Mente. Banzembo ya ba papa Charles Mumbaya. Banzembo ya mama Tuzolana. Ozomon. Banzembo ya lelote ekoma banzembo msusu omona rythme ebetaka ya misika mindele. Mutu alandi yango lokanda na biso oyo abasala banzembo ba reggae. Yeso akinzembo Bob Marley. Yeso ngina ngo yo asali nzembo. Frère na biso yini. José Ntita. Soki akinzembo ya banani ya Bob Marley. Omona même rythme, même séquence, même break, même passage. Il y a sali plagiat. Bato bongo basali ba n'importe quoi rakata. Donc ça ba cantique nouveauté. Donc nazo bisabino. Bato ba tete. Plagiat nzembo mo amokili asangisi na maloba nzambe. Soko benga na wimelo banzembo. Banzembo na par exemple kwa banzembo kwa neti ba nzembo na babo male ba imba nzembo wana banzembo na babo male ba imba banzembo wana do azu penza yango kaka namne ko ya mwasi po imba banzembo ba regi wana même musala Lombongo. Ozomona Yes. porte quoi esani na kati ya nini to lo wino bande banzembo ba slow ya ba slow pa 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 melodie wana sota le film ya Titanic Yangwana. flûte liboso banda pa 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 yangwana banzembo ba to biso banzembo calme oh Jésus Seigneur mais au qui n'a que notre film ya Titanic au ka flûte beta wana yangwana banzembo donc c'est compliqué, il n'y a pas vraiment la saison des nouveaux cantiques. Nzambe apambola ba onyo surtout bazo sangana pona kosala makamoto bengi nouveau cantique. Merci beaucoup Dr Patrick. Ah pena to komi vraiment na suka ya émission na biso et tika ete na pesa o nouvelle sango malamu zawadi azana zemi ya Pasteur Mike. Te biloko na ezal kuta. Oh. Zemi batika Mike avanda na kimi. Mais ngape na ndi bate po Batika Mike azana kimi. alors la so sima. To éviter ah na zone selon l'éducation à la vie. Ya baki nyose sala ba ina sima. Vaseline. Siko zemi yango azui ya wapi? Est-ce que na nenga sima zemi konta ka docteur fungola biso. Te. Oya baki na sima te liboso mais basali quand même na sima na vaseline siko zemi ozawadi azana ngo ye basala ki liboso te kote li wapi Eza lokuta na sima kuna zemi kota kate. OK Zemi jamais okota na sima. Sima eza pona musala mususu liboso eza pona musala mususu. merci Alors omoni koluka ko kluwe moninga ti na suka eza bien te. Eza bien te nzambe alimbisa etant to nzambe alimbisa kukasa te nzambe alimbisi makala moto nde ya na mutu na yo c'est ça yozo luka shite ba sel nzambe keno okuluye mutu boy tala mon juste tombera je le relèverai mon yeke bina ko ya nzambe ko ya kutombola yi otika na soni yo kansi ndako maika otika na se asa senga bolimbisi déjà ti basi ba bomisa na nzambe yo nde mutu otika na soni nde mwana maika lamba tozo apuye asenga pe bolimbisi alobiki no akote ate akoyemba te ozomona alobaki biloko ndenge wana pesi honneur oyebi ba professeur bimi
pasteur noki pasteur moko munene na mboko pasteur munene na tanga kombote a prophétiser en bien pour ndeko Mike alors que non après événement et élévation ma casse même dans le bakiango et derrière un grand combat se cache une forte élévation. Voilà. Élévation Zawan. Merci beaucoup docteur Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a évité quelques dédicaces ou bien à ma solonia sololi awa message na yo clé au kolo bana batu o ba olanda biso ezani. Ngai message na nga sur ezali boy. Bato bazo benga ngai. O docteur Patrick ngana moko yaki na télévision ameli biso ba mbongo, ale biso ba mbongo. Omoni ngana leki na télévision. Alobi na yo ke no osala loko mona porte-monnaie magique, mongo yokota. Olengit, tche opesi mbongo panganga amelio mawa. Yeba nemo tini mbongo no wana. Azu mbongo na yo. Azo travailler lisu na mbongo na yo. Pauvreté ozaki na mo liboso, ezaki muke, elaki 10 degrés. Tout et comme à 100 degrés et kitana bano na bakoko na yo. Oluki makambo, ozu mbongo na yo, otinga maboko nganga. Biso to leka. Est-ce que nous avons déjà avec notre docteur Patrick? Je t'encourage. Papa d'analyse. N'a-t-il même à 100 $, même à 200 $. Vous ne le faites pas. Nous avons nos pasteurs, nous avons ma bonza. Nous avons dim. Nous avons limumnene. Alors tu vas faire ça sur ma mituka. Mais aujourd'hui nous avons tindi na mutabu nganga. Et ça va battre avec nos luka bana et pas banganga. Bana moi ne pas prophète au makio nao. Aujourd'hui nous avons tindi kuna au contribuer na royaume. Ya Satan. Yebaka. Mais si tu as des problèmes, des difficultés, appelle-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons vous aider, nous allons prodiguer des conseils, nous allons faire des grandes choses pour édifier nous. Na pesi mote nanga na ba oba otalanga na ba oba linga ngai boba komataka lokola mama Sol Mbemba lokola mama Makiala lokola mama Nana bafana batu nyonso tout oyo ba komataka en bien yo po komataka ya kofinga oza muto elwana ya pasteur Bombe ya pasteur Pétage ya pasteur Ndika bon nzambe alimisa yo nous faisons que le travail de Dieu ce qui m'a na lobby et betio libaku limisanga mais je dis seulement la vérité je prêche la vérité je ne cesserai jamais de dire la vérité Christ nous a affranchis pour prêcher parler de la vérité bye bye naba onyostu balinga biso naba onyostu balinga émission analysons ensemble na pesi accès moté na yope maman Mokonzi Mbote na maman Angèle Rosie Mbote maman Nadine moi sa camarade nanga propre na États-Unis Hervé Kabuya nzambe apesa Mbote atako bazoya kishasa te colonel Cécile Hervé Merci beaucoup docteur Patrick, merci na bino nyos tu batu bolandi biso tokutani na bino na prochaine émission. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.